Omoni moi swana ngas ko lo na sepela ke pa na e do bengi mama sangisa grâce to bengi mama sangisa po ani grâce à ko sangisa bana nyaso ya ege o bazai partout yo bana nord sud partout Namelo mon copain pena grâce mais au sala musalo mama miasa mama si au sala mama sina o sangisa bana tout OK omona parce que biso to yebi ke nana kabula bana ya koto basolaka te ya boye mais grâce tango to ya akosangisa yo kanisi nani yango akolinga na vie ya lelo bango bakasa nga mbela minimba nako kata pe kotaka pe koto grâce na mwana réputation bien te grâce ata mwasi oyo moto akoleka na TV taloba te grâce ata copine nanga naloba bongo mpona est ce que biso tozalaka na grâce toyaki koyeba mobali wana tango mariage esalami grâce atika koleka te ki alefta te au père mais comment mopasula azolinga alaka kolo et tout bamakambo tu ya grâce ozo comprendre donc grâce te mo aza na zemi ya aigle il y a 3 mois auti okende premier rendez-vous na ye bakende premier rendez-vous mpe ekamusinga nazalaki étonné grâce azolakisangaki ayebisingaki bamoni ke mwana atisinga bacapture tout na téléphone ke parce que c'est éphémère namoni efasame alakisinga bacapture mwana na échographie balakisi ke aza moda ya mwana mobali tozala arrivé ya petit aigle banda bima ti siko na asala parapara te atima fere ocomprendre wana tona abeta pembe na francophonie akima poani ozo comprendre akima est-ce que oyebi ke bawebele aigle osala na sali ya grave te wakogangisa mokili weranson na jimi babeta concert na pikine po esila babeta lelo bakokontinue sur lobi balali lisusu boye basoda babeta masasi po wera na jimi bakata concert est ce que aigle asala makambo wana na ondila akoko otelema ata journée moko te na podium po we makolo yango otelemi na journée wana siko na mo debord wana siko nango tuta bordi ocomprendre bale kuta pamba oko ta obeta ta bale ata 15 minutes na terrain neza omona nde bawario bolukeli terrain bobeta to chambo omona nde omoni na ebisa yo akoka otelema te pendant 2 jours na stade na bien na arena pena telemi pena boye abandi koyemba akota kamulango Jaël abagu ya aigle te aigle kuta wabuya po Jaël aza na malade les propos tenir en masque sur le terre. Jaël. Abimana mbwa ya Roger Ngani. Jaël Joro ya Bengana po bonga otokufa. Tikanga pardon. Oh. Balu bineni. Donc abona beta pemme. Nazo beta pemme. Moni Jaël. Moni na beta pemme. Comment de la gueule ta musique. Pele ko na loba. Chachari article za poste na mboko ote. Tia okufa. Oh iya za mama président. Yo zelo mona ya. Obini. Mnene na. Obini. Mnene na mboko. Mnene na bongo. Mnene na ndo sokona ba piscine ya nini ya na plage. Bien caleçon ya caleçon na ezali. Mnene na la bongo. Mnene na sona sona. Moni mutu mnene na se respectera nani. Kota parlement ba benga la finga chef de l'état. Pe yo linko lobaki Popol azana bakopine te po mama mwana azali eyindelaki ye liboso na pale mais akie na pale ngai nakotaki na pale na bango na esprit nakotaki ngai akendaka na voyageaki te nakomi na pale ya Popol mopasula navandi naomona ndenge mwasi na osilika akalme alobisi mwasi na ye ke non bebe evandaki nyela shete osala kasi ndanga kolokela te pena kolobela moto kwa grâce alobaki grâce aza copine na ngai ye kasi mokili ebetele maboko bon lokola ndimi ke grâce te mo acopine na ye asupporte chimok asupporte noir diamba po grâce te mo moto ekufa grâce te mo moto ekufa grâce te mo ye kutamela yango nayebisi ye Popol avokende zonga France yake pana na lakito kote totombela grâce yalinga mingi akamuna wana uta bandu yalingaka wana po noir wana rouge wana soka bayango donc po ye so bayango trop te alashaka beta générique ya mère yango na obendo matoni il faut yo kaka na benga boni so la mwa mukene ngena bete bambata
Vous comprenez? Na obendo makutoi na ebisa yo il faut oyo kaka okoli nyonso wana baute pa ya Koffi Olomide aza légende toboyi te moto azala mabe na ye mpe kotata malamu moko bolamu asala oyo alongola yo na talalanta azalaka na bolamu wana raisonne ata ndenge obanda kolala epai na bino mai etonda raisonne ata vu alongolanga mokili eyebanga lelo aigle parce que lelo songa na boyi fali naza ignorant fali aza moto asala succès na mboka oyo asala partout honneur ya Afrique aigle mais lelo yo Koffi Olomide asala mabe ndenge abimisa aigle lelo yo na Côte d'Ivoire to akende baba non te yana otuna po lelo a mérité d'insulte oyo baofinga ye na mwasi na ye bongo baokanisa moni makambo oyo tu Koffi asala aigle akomi ata na 30 amutu asala ya mikie ntango Koffi abeta Bercy arene ebimaka na ontie soki arene ezalaki série wana Koffi balinga abeta nkoka nde baaigle babeti azalaka amonaka ye te ye osiki ozwa poste ye so batia déjà ta commune ya pamba oyo akoma lokola ya roi azwa parti pris parce que osola na Koffi te osola na wera te osola na JB te osolaka na Ferré te osola na Marie Paul te osola na bato tu te ti voir même asolaka mpe na presse babia te ye asola na moto nyonso te osola na innocent te osola na bato tu te bana nyonso mike bagese fabrice osola te Gali Gavel basola te asolisa ye na bana mikala ntina bana baokola sikoyo mpona omonaki yinde ges mawete aoswani na ges mwa moke ges mawete asololaka te na bamisien tu na yaya ya jibe yaya zulema asosa zulema asala ye yaya azala na problème na ye ye nde mzala na problème na yaya eloko te ye kaka bongo sikoyo ya koloba ke le vieux omoni lelo oyo ya koloba fera zonga classe faut faire apprendre et tout yo la faire te ya kota ba classe et tout tant aux autres ba tout ozwa nde mwana na yo o encadrer ye opesa ye provision po atika koluka akena oluka biloko olia ti tubayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mwana Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine abosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Fidèle internaute, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awa Chiba sur Business Page de la presse congolaise. Je dis merci à Kwampo Tekolo Abati la Kangala Mino a fait sa rabisso sous forme de bipoto, viva poto kuta mokolo malelo. Pour l'opé palate zaraye, tu as la mingi a fait ça a été à part coupé ça merci. Et merci à général manager Tonton Clovis Safimpa et Maman de Safimpa. Et pourquoi pas à l'âge du stade de Marseille, Tonton Gilafimpa Moussala Malam Mingi Penda. Donc au Monaka yango na Mishwe ko Salamaka stade de Tondi elengi propre. En tout cas, to tombeli yo pena ba ne belé zamba bakisela ope abakisela aussi sagesse pour continuer toujours ko Salamala Malam. Merci na Junior Okabe, le grand manager depuis Paris. Merci na Blaise Fashion Domingo depuis Paris aussi. Je te salue affectueusement. Je salue toute chère internaute au Balingara vraiment. Awa Chiba Business Page au Bazara Penata ya kota la kabemiso du dobi à la fin, ba commentaka, ba partagaka. Et ça la kabiso mingi penza. Elle est bien vraiment la kabino pena beaucoup ya kala ba commentaire la mine siko bomo la kabiso to sala kimo mabe bo esitete be comme la biso ko to bondisa. Biso tozali ba travailleurs na bino soki ni kama mabe ezali so ya bolo bala biso to koka beaucoup montaka ne pe ça la rapena biso bien et puis na pesi mbote yo mto ozana sima ya caméra Arnold Matumona et voilà mesdames et messieurs le long na plateau na ngana kozala ici nga mon côté penza naza bongo na fenêtre mon compte o biso so yebi to partagaka l'un de mes confrères mais lelo arozala na
la casque est invité, voilà. Donc, tout mais ça n'a pas chose à vraiment temps, il y a pour l'andaye, et que ça la biso bien que partager les lots, n'ande qu'on a biso fenêtre mon conduit. Ce que vous êtes d'accord, Armand Matou, et au côté la main de fenêtre le lot, et ça la vraiment bien là, il y a bayo fenêtre mon conduit. Bonjour et bon de vite la semaine. Et puis bonne année, bonne année, bonne année. Bonjour Awa Chibasu, bonjour na babone nyonso ya Théo Télévision. Voilà. Nabi ke logio yo, mamona mona ngapa, pa mikolo pena na za pena awa. Bano zo nga kona ba analyse donc bonne année, bonne année. Merci pareillement. Ba meilleur fe na nga na ba eto baza ko tala biso. Voilà. Awa na Théo Télévision donc nabi ke musala eke comment kitoko. Merci na nga nyonso na pespe ba meilleur fe na ba yini na nga nyonso ba linga. Deux fois tu. Bayi nanga so balelanga ne trop. Balelanga trop donc. Antoine na linga bino trop. Na lela bino makasi. Mais na bayi pena ba news na za nango. Na za na pena ba news e uti pena sox. Na bayi fona leka pena ana Théo Télévision. Awa. Tu vas désactiver. Awa so na Théo na sepela awa parce que ba information awa na mona ngo na partout. Ok. So vous en posta information na yo bien news mon nouvelle mon na posta pena partout dans le matala. Ok. Ah pena mona ra pena pena ngo. Na te mikolo pena na te moi li ya kakoto. Ok. To yambi randa kula biso. Voilà donc quand on est dans le baki déjà na annonce que bon ça pena to ya kotela biso pour banda pena le madu de bien la fait poto ande na mbodi. Donc on partager. En tout cas, dès qu'on a posé la peine, moi rapide, ce qui manquait parce que je dis l'actualité, dès qu'on s'est rabiché, on a dit que mon thème est combien, on va poser, mais il faut qu'on l'a vu sur les lots, on a dit qu'on choqué, mais qu'on choqué moi, choqué n'a moi resté. C'est notre check à moi, mon pied, n'a pas bordé, mais celui qui tenait maintenant aussi. Affectueusement, dans la moignon, je souhaite joyeux anniversaire déjà à musique qui dit que vous pouvez en avoir. Et des ongles, anniversaire à musique qui dit que vous avez Jachari Azanango. Musique qui dit que à Kokisi H Morona Jachari, lobby. Jachari. Donc, aussi H Morona, avec une fois pétant, on a fait un boulot, mais on a moins trop. Vraiment. Donc, déjà, tout compte à l'animation à l'actualité, rapidement. Dans le moment où mingi penza na mona kibongo bandi kuba kutambola kana pasi ni to mona kibongo so ndenge ni bandi kuba keza kimboka mupaya na Kongo ya famille kufa. D'accord. Alors lelo ekomi bandi kuba za désactiver ka pona batumi ba le grâce na jail show. Sikoyo na komona ya mokonzi wana okili mobimbe ebiso kozi mokonzi caractère moto komona ka bakari mokonzi. Tali yo yebiso grâce embo. Yo mtoela yebiso bangabwebele ya grâce moto sona na misolo ya grâce. C'est toujours par rapport ya ndenge yo banda pena na grâce yo ka pena ke grâce a pena mutu pena donc femme confirmée ya fali. Oh. Mais nazo ba te so yina lo bandenge ni ku ba comprendre. Ni grâce temo amma sananga. Ngaza parmi bato yo au travers la grâce na début à carrière on est en approche pena quoi aussi ka. OK. Pour ngaza na grâce ministre à l'époque biso tokena ozwa grâce ministre atinanga na kendo ozwa grâce kota no vana ma campagne. OK. Pour alwa chez bango na kana nini la moi c'est ba luka ba. Ba petit ya linga vimo ya boye alwa ki commune ki na mo vana kuna na Gombe na ma campagne grâce ministre atinanga na ko ozwa pour ça émission et tout to filma épée au final ba carré donc na ibi pena kitoko. Comme beta mongo boye to kabwala ki biso kina ba carré ya ki côté mususu donc to zala pena la famille au moni biso to za bato au moni biso avana na Karine Mokonzi Karine aza apesa bato ba formation mo boye donc accéléré Karine Mokonzi même so ebeko lo bato la ko loba so ebeko finga te ala so ko finga bato nyonso o bazara na Karine bazara de to zana bango yebaka déjà ki est-ce que ça pam 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 ciao deux fois donc grâce temo na vanda na déjà puis ça m'a été chef connect mon compte fonga ibaki abmaka na mission mo bonando yebate mais ako fongolanga ke na matanga ya confrère na biso mo dayaki autala biso na soir et tout alobi la biso masolo pe ka neza la kala sina père asina ba message tuni ba to na père na mo aigle ka moko aigle balingana grâce lelote aigle na grâce ta déjà une année bref année à quoi sabino que grâce te moi na surveiller chanter mo aigle za na ngobo ba parler moni ba parler tout ya aigle to ngakana
grâce mutando alando landela anene est-ce que bien a parlé mon ministère ça là ngo au dévoiler mon micro pas ya Côte d'Ivoire ana appartement mo bu autonga la minute so aigle ana appartement mo autonga pena parler pena ya polo makasi mutu oyo akena ko totala bato basala misala na chantier grâce te mo tu parles bamba boy moni grâce te mo za mama aza mwasi moko boye oyo azana muteya malamu azana mwasi moko boye oyo akabula te ngapi lelo yo nalingana koma wario mais natali kala ndenge musika na bina okota te mais grâce à ndeko mais pour grâce azana la seule mwasi est-ce que va que monde entier tala c'est-à-dire ozo témoigner N'habitez pas ça. Mais père, tant que Maramou, voilà, et puis que Baimbo Gabola ne se belé. Des fois, tu vas. Comme Maramou Beta, oui, et puis qu'il somme. L'union confirme mon climat. Mais pour la relaxer, bien ok. Biso, Karine Mokonzi, Alaxaka, Biso Nyonso, hérité Watanabe. Ok. Biso, tout aux scléritas. Mais comment ils ont scléritas, encore se retrouver et pas avoir eu même ok photo. Waria yango vidéo nini grâce moi ça là pour na propulser l'artiste Aigle. À ça la promotion makasi tout le monde na ba. Est-ce que mutu atanga te biso na Congo to za na petit to na comportement otanga te. Biso yala batuma adashi mo ba so lingi opesa so lingi opesa congolais so opesa congolais mbongo na kata livre otanga azwango te. So teli congolais mbongo na kata livre. Aotanga te biso to na comportement to na bitidi ya otanga te ebele ya banani ya bibliothèque eza tokota te siko na ngo vanda ndelepe a côté pe makamba otanga pe par exemple réseaux sociaux ba page et tout na ngo so atanga ya otanga page ya grâce atanga makambo to komi bana ba ndeti suka vous comprenez mais ce que tu des vidéos ne batala mingi vidéo batala plus vidéo donc c'est ça eza lokuta grâce ndenga zawana yena Aigle est victime basée en relation relation na patron na bango victime vous comprenez bon mais ça Aigle l'artiste Aigle c'est comme si à la saint c'est comme si il a raté c'est comme si là mon bali Aigle azana ba sentiment au nyonso me bali bazara nango vous comprenez et dans la journal et na Aigle azaka na mwasi moko to abimana pour pas tout que c'est comme si à Beta Congo ba fia Congo tout à la baille ya linga mingi ni ba na Côte d'Ivoire non azana ba sentiment donc grâce pénal la moni grâce ana ba goût ya Aigle moni ba goût basi Aigle la linga ba goût ya Aigle c'est pas quoi mais est-ce que oyebi ke tolo bela mobali oyo azana mwasi na ye moko oyo mwasi akanga mokili ya nana kotango oyo aloba makambo ya grâce tomonaka kala te grâce apubliaka mpe ya nana ke tisala baza problème te so yo ye soki obulisa eloko mpo yo oliaka na ye omela na oyebi ebiki ngotila bango problème te mpona soki okola soki grâce soki aobima na mobali no aoseki so aobengo mpe yaya grâce soki aobima na mobali na yo ando ya mpe baoloba no to na miso abengo pe yaya omoni okomoni boye respecter au pe grâce ya za la muteya moko boye ya ta nezuwa te bref ane ando bana dakosta biso to zara na ye abana dakosta mais dakosta ya théâtre tant basalaka base o bakenda kutana Davina et tout babundaka la base ta ya solo ndeti ko ite to laver ba po et tout to luka to créer moi gag mo be base babenga ba biso to ya na gag wana et tout ba créer mais tant que grâce ba mambali moko ira Davina na dakosta mais ane ko sosa dakosta Davina pe ba so na Davina et tout grâce à ko bando abu mapena mobali na bengo yaya otindele te mbongo otindele musamo ka salelio donc ya nana ezalelo eza on moi grave te pa grâce omoni moi swana ngasko le ona osepela ke pa na ye donc ni mama sangisa grâce to bengi mama sangisa po ani grâce à ko sangisa bana nyaso ya Aigle o baza éparpillé bana nord sud partout mais bon confirmer pena grâce mais au sala musalo mama si au sala mama sina o sangisa bana tout OK omona parce que biso to yebi ke nana kabula bana ya koto basola kate ya boye mais grâce tango to ya akosangisa yo kanisi nani yango akolinga na vie ya lelo bango bakasa ngambela minimala ko kata pe koto grâce na mwana réputation bien te oui c'est une réputation mingi grâce ata mwasi oyo moto akoleka na TV taloba te grâce ata copine nanga
Oza comprendre? Abalandeni. Nalo bongo pona est-ce que biso tozaka na grâce toyaki koyeba mobali wana tango mariage esalami. Grâce à tika koleka te ki Alex a que au père. Mais comment mopasula? Azo lingala ka kolo et tout ba makambo ya grâce. Vous comprendre? Donc grâce te mo azana zemi ya aigle il y a 3 mois et auto que le premier rendez-vous naye bakende premier rendez-vous pe et quand musinga na ki étonné grâce à la planga qui arrive singa ki ba moni que moi na atinga ba capture tout na téléphone que parce que c'est éphémère na moni efasame ala singa ba capture moi na échographie ba la que azamo de moi mobali tous la arrivée à petit aigle. Oh biso tozela au moni ngeto tozela arrivée à Jésus-Christ. Mais tozela arrivée à petit aigle pour grâce pe mo demena zemina liboso. Mais au lundi janvier mon condité ndenga lobaki ka lobi Karine mon condi jamais auto formé mutu yo na yambio a lobi ka Karine a format bino format tu ba Jaël show Alexa bino ndenge ba Xavier mon condi lobi Alexa bino ga kindumba ane loko Alexa bino malonga te oyo bino boko yo telema bolo ba mais tout le monde na internet c'est école à Karine. Tout le monde na internet sur lelo yo mutu nyonso eza école ya Karine Mokonzi. Aïcha ko konde bazalaka na ye à part Aïcha ko bazani ba camarade Congo mi ki bantu Congo mi ki grâce mbisi bazalaka camarade bantu Congo mi ki mais ba finir sur internet po ba travailler na Congo mi ki nanga tout ba travailler na Congo mi ki yo Congo FM bango tout école à Karine. Vous comprenez? Donc Karine Mokonzi asimba ba fait belé na loboko amemi opena boyaka mi kwango baloba sala boy ba loka ba sita kapashi. Vous comprenez? Oh bosi tata na télé Karine azui na internet yaka biso da ka boy clash sala boy. Vous comprenez? Te wana ke nanga likolo wan ser nanga to tout bongsanga na wan ser nanga linga trop. Donc toyo kende batu lokola ba nani ba Jaël show Karine mto l'accès à internet yo kasi nyonso ça c'est du Karine. Lelo yo ko enregistrer mutu to ba ngoto na Congo enregistrement mto na ngo c'est Karine so va ina mutu webi ki yake mutu azadi mutu minene sala déjà il faut le kaba a un au cas où to va déborder au étalon na toile au BBC partout bat ba monde vile longo soutien ko sala c'était lo nyamutu boto donc ça Karine mto l'accent ke permet so moko toza photo ya mutu moko boto tie yango to tuma fimo bala tika attaque boyara moi système ni to la tie bongo nyo so na Karine. Donc Karine alakisa biso marme bela ça nde balobaka mutu nyonso oya vana Karine ayebi ndenge nini ekendaka pe Karine alakisa tous les bamasane abasi ndenge nini ko bimana leader ndenge nini ko bimana leader yango moni presque bamasa to Karine bano bimana ba leader lelo pe na ba ne ba grâce te mo pe lelo a bimana leader a bimana artiste aigle Karine moko biso to bimana ba leader ça c'est pas leader mais na zongi susu na moi question na moko bimisa kana na loba to kozonga na ngoti maba imbo ka baza pena motema moto ba yo ka ba vraie version en tout cas comme on a bongo de copain nani papa mi pasila menga binia lobike makamyo fe koleka pe ezali lokuta mingi parce que yé nde mukolo makamye nda simba pena source et tout mais yo ndeni oye ko vandi gato na kita ke yo lo balanso ke nyonso ndeko pokola lo baki eza ko ya papa to komi wa internet lelo yo biso tout ba jeune internet to lingara te to roya na TV te to la ba ke moi si nanga copine nanga lo ba to ko balaki biso to bomba ba vie na biso ba vie na biso parce que to éviter moto ko aider yo lelo la plupart biso tout autant na poto to la plupart ba ya internet ba luka moi si mo boye amona ka mo petit mo boye ka mo likolo et tout mo famille et tout to comptable ko wana mais lelo yo oleka na TV okeko koloba ke grâce te mo za copine na ngai ya kanisi mokili betele maboko grâce te mo na réputation ya bien que mobali moko te na mokili oyo soki na bali moi chité en plus à homme public oleka ke copine na ngai pe yo linko koloba ke Popol azana ba copine te pour maman moi nazali et indra ki ye liboso na parler mais ake na parler ngai na kota ki na parler na bango na esprit na kota ki na ngake naka
na voyage qui ti na komi na palais ya papa le mupasula ovandika wana na vandi na mona ndenge mwasi na osilika akalme alobisi mwasi na yeke non bébé vanda kingi la cheto sala ko sinda ngako lokela tele pena ko lobela muto ko grâce ala ba ki grâce aza copine na ngai yaka simo kilebe tele maboko bon loko andimi ke grâce temo a copine na ye a supporter Shimok a supporter Noa dia ma po grâce temo moto kufa grâce temo moto kufa chikaboya ya melado kwa toko makam grâce temo yemta melai yango na bisi popol avant que nezonga ozonga France ya repana na l'action côté to sombe la grâce ya linga minga kamuna wana uta bandu ya linga ka wana po Noa wana rouge wana soka bayango donc po yeso bayango trotter à la chaka beta générique ya mère yeso sakani mobile pena beto générique ya mère to yo kama pa mobile ne balaka ya loba yango kasi nana ngo famille yelinga mwana bonga bisa grâce azok sala couverture eza quoi président ba beta e masasi ba garde ba bimie so bango ba dit que même si tu du choc même si tu kufi président doit charge ya famille et tout aboyi ba bal beta église et doit aigle yango aya protéger pour na biso mère nga silika ki maman aigle a parlé moi c'est aigle a facha qui fort yango moni directeur aleka ki show apesi mbamonda directeur aleki show a désactiver grâce kuna popola yé na TV pour na bala c'est que makambo eza solo bango mona effectivement ba comprendre que bota na page ya Alex mais nazaki pe neloko moko ekotambola kana ba page ni penda tomona kindenge ni ndeko ba kotamsela ka biso balobi ti histoire o ekomi na se ikolo nango ezalaki na mobali moko bandeko bundelela ata zel shona grâce tembu bandeko wela mobali yango mwasi na yazaka na États-Unis yo loko vana na grâce ko beta fe sourire solo pena ya kana lesbienne te mais ba tutu ba bi que grâce temo ba États-Unis ta na coach ba les États-Unis to akena wana bon soki baweleli bongo tu baza ba lesbienne yango na bisa yo PD alingaka lesbienne alingaka PD je comprends ne bazana donc bongo tu basala yango pe esali ezuwa ya makasi motema ndike tango ayaki ayo gangela je comprendre donc basala yango esali esko passe po amoni grâce temo côté mosusu tokolo bape mabeka te grâce temo vrai chéri atali ke lumière parce que grâce yé Jaël baté concert ya arena grâce temo la tiki toko loka moi ça déjà na France mais il y a kola ta ba etoboka ati kuka mukuse bien ba etoboka ba etoboka ngoyo ataka lumière oh ngaza yo Nathalie pena ke na zoomer photo wana na zoomer na fongo koti na koti lisusu na moni pena bien ba etoboka ba etoboka skoyo oza na poto obonga kati esali bien abongi te ya jela bongi na kosio donc eloko na lomo bete ya beta betike lomo mayo dobe acheka balaksi bino mipende bolo bane ya malade bomoni nzoto limona pe bakata na tio bakata na bango ya bakata oh grâce te Moscou ala naturel nyonso batushate grâce nyonso batushate wana ko bagu ya aigle tu comprends ngana bi bagu ya aigle linga basi mo lokwa ba grâce baso ba trop baso ba moi au sentir que eza penza bagu ya aibi mingi ouais pour grâce à qui connaît ya za partout ye aza boss nyonso ayebi aigle linga basi bon il faut ça déjà moi si mon bois et baatu aza bagu ya parce que aigle amoni bango tout te kasi aigle ko linga nani des mères est-ce que des mères am coucher non bon wana ko mofinga biso ba bikuze des mères azalo ko la des mères alko litungu la Cameroun abula te ya bula linga malko litungu la Cameroun ok maniki ya baguna ete po bango to babeti na aigle lis ezalaka nango ezalaka manike na bolingo camarade na sala monte mais camarade déjà kenda manike esimba te manike esimba te bato ba présent et manike kasi manike obala manike obala adena RG vous comprenez Jaël abagu ya aigle te aigle ko to abu ya po Jaël azana malade les propos tenir masque sur le terre Jaël abimana mbwa ya Roger Ngani
Jaël Joro ya bengana po bonga otokufa. Tikanga pardon. Oh. Balu kindeni. Zoka bona beto na beta pemme. Nazo beta pemme. Moni Jaël. Moni Jaël. Moni na beta pemme. Toko de la jota musique. Na moni na tikanga ba pemba. Ngana otalisa bino. Omoni mbuwa ya Roger Ngano bonga otokufa. To temedula tono place to kunda mbuwa. Yozaki. Abimaki na mbuwa. Vi ando na polite. Ngana oyebisa yo vérité. Ndenge aza wana mbwa bakuta ye na mbwa. Okay. Mbonga otokufa. Ana rage ne aza wana. Bino bomo atende aza troublé. Pe na oyebisa bato nyonso baza ba mbwa na bango babomba. Po yeso ka simba ka kanesh keba akenda en direct de WC. Parce que dans sa émission. En direct de WC. Donc j'étais en direct de WC. OK. Na mbwa osinga simba kanesh en tout cas oyo tu toke bisabino. Pourquoi ça na Dubai on dirait ndazala pena mkona ngwa. Oh. Yalinga mbwa mingi. Abi mbwa sana bolingo makasi pour les cannibales. Vous comprenez? OK. Après pour bato so ba comprendre que mbongo yo kufa batile message akomio na demanda fait quoi pendant 6 mois. Alors mama si mikolo mama si pas comme moi problème qui bon respecter Kofolomide, il faut to respecter Kofolomide la légende vivante. Na ba sortie médiatique ba niveau ils ont fait ça passe. Kofolomide aza légende vivante. Yo monite que elle a désactivé ba on pour comprendre que ba manquer Kofolomide na niveau ne tala net à l'équipe si niveau. Kolo ba ke Kofi okufa niveau Kofi akomi na ngota musique atayo moya mo a désactivé bon. Alongola vidéo alongola kyangwa live yanga sala ke mona sauté ba télécharger kyangwa. Déjà ça na ma téléphone. C'est vrai, on a tout respecté Kofolomide. Faut faire ça la erreur, faut faire ça ma bête pour dire ça aigle. À respecter Kofolomide. Non, ça les lotés. Banda kala ba finga Kofolomide. C'est pas comme na ba niveau te yango mona désactiver ba. Wanda ko toucher. Tu vas continuer ka finga. On va dire ça sorti médiatique avec votre yango nomolo na ba te. Na opeka mutu te bo finga kaka. Maman na na ko opeka te. Non opeka te, bo continuer. Bon continuer. Entourage ya aigle le lazo lo baki. Ngai naza bien entouré pas batu boye bango tu ba otepa exequat. Bango nyonso wana ba otepa Kofolomide. Kofolomide aza légende to boyite mutala mabe na epe bo contacta malamu moko bolamu asala. Oya longola yo na tala lanta za ta na bolamu wana. Raisonner ata ndenge banda ko lala pa na bino mai etonda. Raisonner ata vu alongola nga mokilier banga lelo aigle. Parce que lelo songa na boy fali naza ignorant. Il fallait aza ça succès na mboka oyo ça la partout en air ya Afrique aigle. Mais lelo Kofolomide asala mabe nenga binisa aigle lelo yo. Na Côte d'Ivoire toi qui ne va non te yana tout na pour lelo a mérité ben search o ba ofinga yé na mwasi na ye. Bongo ba okanisa moni makambo tu Kofi asala. Aigle a commis ata na 30 Mamuto osala amitié tant Kofi beta Bercy arena ebimanga na ontie. Soki arena ezaki série wana Kofi balinga beta nkande ba aigle ba beti. Soki Bercy ezaka arena ezaki série ba Weranson. Mais ba Wera ba beta musu ba stade de Martyr ba Wera ba tondisa ngo ba 3 fois ba nini. Abuka ba stade de Martyr. Wera beta ba Zenith 2 jours, Zenith jour moko. Vous comprenez? Abeti lela beti sur lobby. Balemba te wera sala ba fara wera sala ba fara aigle banda bimati siko na sala fara te akima fere vous comprenez moi ton abeta pembe fara n'a pas perdu non la francophonie akima poani vous comprenez OK akima est-ce que la musiba golo est-ce que oyebike ba webele aigle o sala na sali ya gravité wa ko gangisa mokili OK Weranson na jimi babeta concert na Fikini. Po esi la beta lelo ba côté sur lobby. Balali ni susu bwe basodo babeta masasi po wera na jiba kata concert. OK. Est-ce que aigle ça makambo wala? Na on dit a ko ko hotel mata journée ma hotel na podium. Po ouais makulonga hotel na journée. Moi ce qu'on a mot de bord là on se tout abordi. Vous comprenez? Oui mon makulonga. Bale écoute pas ba ko ta beta ta bale ta 15 minutes na terrain na ça. Yo tchaku to mona nde ba yo bo lukele terrain bo beta. Yo chambo. Omoni na bisayo a ko hotel maté pendant 2 jours na stade na bien na arena pena télé pena boy abandi ko yemba a kota kamulango.
akota kamulango ama kasi na kamulango ça c'est bien. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ça bon on a Fenech Mokondi to côté un peu na ba actualité neni Zakari ba akosala ka bangulwa oko bona kande ko tambula mingi le moko oyena musée wana bo répondre bino bo benga ke ça sari ngala na problème n'était mais na poser question en étant journaliste ndenge bagulwa ba okenda na nisaka ba nisaka video ya mwana naye mutiki ko tambula pe malamu te amoni lelo yo mutu tuna moki azana choix naye ndeto za biso toko kumisa vita te bana pe ya baza bana imana pe baza mutu mwa pa koza wa yo moko pazane golwa lelo yo faire contrôler ba golwa nyonso ya monde te toza na groupe WhatsApp te ya monde entier ya tous les golwa ya monde entier auto se communaka auto sola na kati auto pesa na ba A1 tout lelo to sala bwe faut faire ayo kaka mais yebisanga tant on t'a fini bien moi na yo au moins vient na raison hein Chachari on comprend Chachari ne bandeli soit vanene ka nien moi swana eloko acte salaki ezape bien te ya olega ke ya filmer moto aza moto neza bien pour kabela moto ngo filmer mais tant ya sali bongo alobi aza golwa elobi te ki ya sala na entreprise affaire ego oya ko direct maman pas affaire ego la so la ki marque a rusu sala ki yango wana to ngato lobaki ah non faire pena boye faire comme une zambete ou aux même temps en France na gare du Nord on a place à Senga bala ya ko bisa faire ego muto ba tokana aux États-Unis azana Amérique bazana Europe ba moisa na Europe ayebi ata mutu na makolo te c'est ça siko mutu aleki nta filmer moi na yo pam mbala moko yo yemba moko non obali ko attaquer mutu zonga classe et tout yinda limiso ba lelo siko mukile balukeli pe loko na loba Chachari aotika za poste na mboko te tia okufa iya za mama président yo selo mona ya obini mutu munene na obini mutu munene na mboko mutu munene na bon mutu munene na soko na ba piscine ya nini ya na piscine na ba plage bien caleçon ya caleçon na ezali mutu munene na la bon mutu munene na sona boni mutu munene na se respectera nan kota parlement ba benga na finga chef de l'état ba vidéo wana ba ozongisa yango pe ya ko yebisa bino ke Chachari aotika la kozwa poste te na mboko mabeli wa parce que tokozongisa vidéo aotika a raté mon sikoyo bazan likanisi bataye ministre ya culture et art mais batali ke mutango aza a bon terme tina ba mission nyonso ya mboka répondre ni mission tunenga li ye mutu mba parce que tanga akoma nani ministre ya culture et koma ke asola tena Koffi Olomide lobi ando lobi fo memanga papa wemba na ki opesa rapport onyo fo opesa papa na ke nani ngama toke kuna na ki opesa papa rapport tout aswana na ba mission nyonso ya Congo Chachari afinga ba Marie Paul à l'époque nani ya finga te na mokili oyo afinga ti le pacificateur Vital Kamerhe afinga chef de l'état ya mboka oyo aliaka mbongo ezali nyonso eza na TV azwa mbongo na parlement akenda kopesa na mboka na bango na otonga te kwachi beton kwacha monaka ete ale lilingi azalaka amonaka ete ye otiko za poste ye so batia déjà ta commune ya pamba oyo akoma lokola ya roi azwa parti pris parce que osola na Koffi osola na wera te osola na JBT osolaka na fere te osola na Marie Paul te osola na batu te si voir même asolaka pe na presse babia te ya sola na mutu nyonso te osola na innocent te osola na batu te ba nyonso mike ba Des Fabrice bosola te Gali Gavel basola te asolisa yena ba mikala tina bana ba okola sikoyo pour la mona ki yinde gaz mawete basola rapport osola na aigle salina gaz mawete gaz mawete oswa na gaz moi muke gaz mawete asola ka tira mission tuna ya jibe ya Zulema asosa Zulema asala ene yaya za na problème naye yene mdo na problème na yaya ba wela ni eloko te yeka bon moi c'était yeka bon siko ya kolobake le vieux omoni lelo yo ya koloba faire zonga classe faut faire apprendre tout yo la ça faire ya kota ba classe et tout
tant aux autres bateaux aux hommes de mona na yo OK. ou encadrer au pesa ye provision pour atika koluka akena oluka biloko oliat OK. tant on le baké boka belanga 5 euros 10 euros supplémentaire les été tant petit peu bloqué dans la ndako mais tellement ezotinda ye kaka lokwa za ma problème il faut ka di banda senga si ko faire ça ni faire mtabelisa libomo faire mtabelisa mona libomo oui papa pesa ka mot d'ordre bagolo batiko au moins sera lobeka ke Nzambe moni so asala vidéo ne na loba Nzambe na sali mokili nini ngate mun na loba ike mwana oyo akoma boye ndenga komi eza makanisi na ngate metala bato mokinde ba mo filmer asaka vidéo ya bongo soki eza na mutu aotinda bango soki eza na mutu moko aotinda bo bien musicien moko ya mboka oyo ngane toyokanaka te nde mutu aotinda bango Nzambe moko tala bato banyaoka mawa. OK. On comprend, bah t'as pas golo bon ça m'a bé. On comprend. On comprend qui t'es. Na mo kita ko na. Moi ce qu'on a mo ralentir malé. Pour nga na mo na ko tout aborder na ko tout taper roulage. Nga so na kumba na ko taper roulage. Le la bo parce que roulage. Pour une émission où est-ce qu'on a tout taper roulage. Pour border les en gravité. Moni robot pe na tout est pou. Voilà ce que le mot robot. Amatia kita koi. On comprend. En tout cas, Bagolo Bainga Yokelema. Lelo Sko Goloa Fere Aza. Alors qu'on maîtriser Bagolo Nyon sur un monde. OK. Lelo Songa na lobby qui est dans Nesco Finger Fere. Na lobby en côté. Mais sauf que tu as fait sa mode d'ordre na Moutou Nyon. Opération au coup t'as partout filmé. C'est ça. Sauf que Bagolo va partir lelo Totaka opération partout au coup t'as naï. Au PC 5 euros au filmé. Oh mon. Les lorsqu'on n'a la mise au bas, il est bon. Batenga yo kele mawa. Batenga bo tu comme tu makamu de sila. Donc il y a on a beno mato. Il faut yo kaka. Na benga moni so la moi muke na bete bambata. Vous comprenez? Na beno makutoi na ibisa yo. Il faut yo kaka. Okoli. Okoli, les génération ba wachibasu, les génération ba fenek mokondi, les génération ya bana ou ba mike. Yo comme papa. Ana ba koko ndenga na pépé. Mais comment yo pépé ka kokota na mama ba nikie? C'est ça. Mais yo merci yo bota eglet. Yo bota faire. Oh, si t'as bota faire ko. Yo mona mama mona ga jeune. That's ko fait. Arobos moni yé. Soka la moni parce que le lot mona 13 à bota. Mona 13 à bota. Mona 14 à bota, mona 20 ans. So yebisanga aza mukolo ya faire akoza mukolo ne so yaba 17 ans ndenga sana. Akoza mukolo ya faire 20 ans. Oh. Ya 20 ans what? Akoza mukolo ya faire ata 20 ans mukolo ndenga sana. Yango na yebisa vie kola. Oza mukolo se respecter. OK. Okota ba parlement au sala tout kola tika bana mike ba sakana. Boni yo lingo sakana kana ba mike. C'est ça. Biso to sakana. To ba internet église te. Ba poli bazali. C'est ça. Mais biso to boya. Biso to boya elo to boya ra. Au finga ba insulte parce que to na ba maman. En vrai pena Joanna nga koza koko nae. C'est ça. Na koza ko na benge koko. Ponga ne na bo ngane na bo fera ko botanga. So fera botanga ba 13 ans ba nya koza pena mwa lokolanga. Biba 14 ans. Alors après moi lokolanga okol ne pemba ngungu ça so ba ndefu nango yo so comprendre fera ko botanga ponga na otaba sey fera beta vita imana wanga na mwa mutie ça so ba segana fera déjà beta vita imana bolingwa ko wana to na ba mito so na ba h ni wa vous so comprendre se respecter vie so lingi ba respecter au respect dans la mutuelle les réciproque respect tant respecter mutu na retour yo ko doit respect. Vous comprenez, parce que le lot, bon, faire un pexam tout petit, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous rendez qui malin, si abo ça affaire à gauche c'est que n'a pas c'est ça. Le lot pe makambo pe katine ole katine ici là. Donc on a besoin ana problème na bisoté. Moi na vieux ou azana 36 ans, ana problème na bisoté. Le problème ezaka ke ne basali bongo po père pe alekisi. Père pe kitana moi moutier. Donc c'est la famille tout va congolais donc c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons voir la fin de notre émission. Fennec, mon condition qu'on a quand même dans ma dédicace, au dédicacé comme ça, tout cité. Ouais, bah dédicace na Sibis, inspecteur Miguel Mbongo, Fania Star, mon condi à ba soirée,
Mon vieux hérité voit ma douche congolaise n'a pas sur mot de koto zali polari a pose na Turquie batutu botala ngai alinga rabino ya trop merci na yo awa chibasu merci émission kitoko en tout cas na osenga pena botala nga botala pena émission du début à la fin voilà. Donc c'est pour ça numéro là komika numéro wana awa opé sabino donc numéro là donc c'est ça. Merci beaucoup. Parlement de Gaulois, parlement de Boumobu, tu n'as fait son mot la parisienne. Zimbi la Gauloise, Tata Sotam beaucoup, en tout cas, Gaulois, gladiateur, te qui t'en donne l'esprit, te qui la non, vraiment, ça la peine bien, en tout cas, la ligne rabino mika, en effet, comme sur le bateau, t'as la peine émission du début à la fin, te commenter, te partager, ça la peine bien, plus pour s'abonner, non, le 3 mars, on a fêté anniversaire, on n'a pas perdu. Pour un botin, on n'a pas perdu. Là, on a fêté, ce qu'on anniversaire, on a fêté, on a baka. Congo Sengo Baka et Mathieu Salanga Pena bientôt tout à la Mikolo Koya, Olingara Wachibasu, abonnez-vous et ça la bien. On vous au revoir.